La personne dont je parle, je suis en train de voir un numéro plus 243 82 058 63 69. Est-ce que c'est son numéro? Oui, oui. Je vois aussi un deuxième numéro, plus 243 98 578 28 02. Ça, c'est deux numéros. Le Gianni dont je parle là, je le vois avec les baguettes de drum. Soit il est avec vous au Congo, soit je ne sais pas aux États-Unis, mais c'est quelqu'un vraiment que je vois qui est en train de jouer à la batterie. Il est ici à Kinshasa. Il est dans la salle. Passez-lui le micro. Shalom frère Gianni. Shalom papa. Qui s'appelle Maman Brigitte. Je connais beaucoup de maman Brigitte. Hein? D'accord. Maman Brigitte attachée à papa José. Papa José, c'est mon père. Kabima wa Kabima. Ouais. Ça. Avance, Daddy. Le Dieu des esprits des prophètes me dit de te dire, aujourd'hui, il renverse tous les hôtels. Amen. Tous les hôtels de l'ennemi au niveau du Bandundu. Amen, c'est ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa, s'il vous plaît. Ça fait plus ou moins 2 ans, je le vois dans la décoration. Bien aimé dans le Seigneur. Vidéo boto lana ke prophète Joël azo sakol nazo tela bino intégralité mobimba nango ezali mankiona. Tine bazo sakola pona Gianni soit disant Gianni, zora de Gianni adali pire petit ya prophète Francis Joël. Ba salinet que Gianni asambela na église ya Francis Joël te. Mais nga na yebi mwana mobalo Gianni na église ya Francis Joël. Azali drummer na azali batteur na ya beta drum na église ya Francis Joël. Adali pe musicien ya Michel Bakenda. Ndengeni boko komisa mankiona tina niveau. Michel Bakenda kote pe na bakopa ma mankiona. Qu'est-ce qui se passe na Michel Bakenda? Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Tozo mon frère azo bunga nzela karaboye. Hein? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nengeni Michel a coopé au côté na papa manque parce que Michel Bakena yebi que musicien na yo Gianni asami na pas Francis Joël. Pour ni la télémédie profession te yé pas confirmé en demi ango. C'est que ba yo kani ko beta manque na église ba kosa biso ba kosa mokili. Ba bosani que il y a certaines personnes que ba yebi moi na mobalo ka da pire petit. Il y a prophète Francis Joël asami na église wana. Bon, bimission dit que Francis Joël a été azo sakolaka dans les vides boy après na ba numéro ba téléphone na mais Francis Joël a donné ba numéro mon mobile ba benga na ba za ba pire ngeni boko ya kokosa na kombo ya Nzambe. Qu'est-ce qui se passe avec notre frère Michel Bake ngeni okoko na niveau ya boye hein molimo yo omonaki que to gagner to kei mondial molimo on est allé sur que eloko ezali lukuta o Francis Joël azo sel que ezali manque na ba yokani na Gianni. Toyo moko pe ozaki okura na yango ke bo sala manki na lukuta bokosa ndenge prophète Francis Joël azo sakola za libanda ya mboka na poto yo za abengi so na église ezaki déjà eloko moko bien préparé nga naza libanda ya mboka naza na poto Michel yo yaka Gianni zalawana ekomi honnête ke na bengi appel en direct na komo sakola pona Michel en direct bino bo komo filmer bo tche micro pona gloire ezonga epai nanga ba mona ke kibonzambe eza ya solo ba makambo yo esalami na église gloire ya Nzambe eza place nini place wana. Ce qui Francis Joël a de la grand prophète oiseau linga talisa mokimo bien da grand prophète à monaka. Mais prophétie na ya lokuta beta ki awana. Oh ya ba makama ba élection est raté. Combien de ba prophétie Francis Joël a payé si na mboko etika ko simbate. Quand ba prophétie ya koyoka no ne bi etapa juste e bimara normal e bimara ya solo. Oh biso tozoze concernant makameza na est guerre eza na est bo sakula raté. Silence radio bouche fermée. Boko ça ba oh bozo ko ça ba ndimi na bino o ke baza aveuglé. Mais biso toza wana ke ba sentinelle to dénoncer bino toujours. Na Michel a côté ba kopoyo ou comment? Hein? Ah bon, Joël pas zo ba ke non, oh comme prophète bonabo à cause ya prophétie mo na nyanga yebiso ke Michel aza prophète. Ba sara na makamanza mete. Oyo bozo semer le boko bukango de égise nzama lo razo mona bino. Ba prophète ba renya na ba mboko suka na bango ba suka mabe. Minga kolobeza te vidéo bolani mwana mobali o Gianni
Il y a certaines personnes qui m'ont appelé. Oh, Balobika Sam la l'église. N'a pas naïbel moi mobalo à Sam l'église à Francis Joël. À la musicien à beta à drum. À la proche à Francis Joël puis petit naïe. Mais n'engeni bako bimisa net que Francis Joël a yebi était baye na église François Jo Sakola da David bon et tapé juste. Na Michel pe baké na zone. Michel yo yebi te que moi la mobile musicien na Sam n'est pas Francis Joël. Pourquoi qu'on ce peuple de Dieu boy? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Manque on a pas comme ti na ba fausse prophétie, ti est pas ba misère chrétien. Beaucoup mo yokana na ba passer ba misère chrétien na ba misère chrétien. Qu'est-ce qui se passe na l'église corps de Christ? Qui bonzame za le sous-semer. Oh yo bozo sala lelo, nzama ko frapper bino un jour. Oh yeza prophétie, to yeza spectacle. Gloire ni nzama retirer na prophétie Francis Joël Apesi. Combien de prophéties Francis Joël Apesi na mboko est raté? Lorsque la Bible est dans moment la loi de Moïse, sous la loi de Moïse, et car ceux qui prophètent à sa prophétie, il est considéré comme un faux prophète. Parce que Nzambe n'a pas consacré. Nzambe, ceux qui a lobby, à se tromper, Nzambe a la vérité. Mais ceux qui ont des commandes, na moment Moïse, que obimi pour pesquer la prophétie, et que prophétie non écoquée, ça n'était obimi à l'okuta. Tu es considéré comme un faux prophète. Pe bako lapide ou bako bomo wana na moment Moïse. Quand la prophétie mi balete, mi sante, moko kaka, on a considéré comme un faux prophète. Combien de prophéties Francis Joël Apesi et Kokisami Nambokate? Oh, que nous sommes aux la bino ba grand prophète Namboko. Bon, ça colle pour la guerre et na S. Et qu'aussi la quand, dans ma zone, ça bino ni, non, mis na bine mon raté. Mon na bine le baraté. Silence radio, bouche fermée. Bon, le bagelo comme mon côté. Bonjour, Roko, ça biso peuple, n'a pas fausse prophétie, n'a pas blanc, moi, ba montage, y'a pas manque qu'on a fabriqué. Mais nous avons s'occuper na bino. Et là, on a tous les évangiles na souka. Il y a eu des prophètes dans ces pays qui ba rien na mboko yo, ba grand prophète Francis Joël a télématé, souka na bango ba souka ndengeni. Et au Canada talelo, ce qui a prophète Francis Joël azo continuer, na ba manki on na yo na Congo ya Nzambe, azo continuer à kosuka mabe. Nzamba ko frapper. Basa na Nzambe te kanda ya Nzambe ya malembe na Michel Bakene yo muto mi kotina ba distraction yo pour oza film ya Nzambe o bandaki na Nzambe bien tale siko komi tala mu pepo ozo mema yo ozo bulene toza na Nzambe ozo suna Nzambe te esprit ya Nzambe se retirer kati na yo ndenge moko na Saoul, lorsque l'esprit Nzambe s'est retiré, lorsque Nzambe a rejeté Saoul a banaka ko boule gazana Nzambe. Oh, Nzambe a savoir qui c'est qui est depuis kala. Ndenge moko pe na ba prophète na ba misien chrétien musu. Nzambe a savoir qui ça bango bango boulaka ki bazana Nzambe. Mais boko sutu kakala minité. Pour comprendre que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel de votre Dieu. Tous ces pays ici-bas. Hein? Tous ces pays ici-bas. Bino bo continue toujours à repérer ça, ba faux prophétie. Bo continue toujours na recours na komo ya Nzambe, Nzama ko frapper bino ba manque no bozo sala. Boko ça toujours pour na ba intérêt na bino, to ki ko zo ba mbongo ko zo ba gloire, mais Nzama lola a ko frapper bino, les péchés ne resteront jamais impunis. Fimu ya Nzambe zali, toza awa. Combien de ba profession biso tozo zela bo sakola pona mboka na ba makambo ezo komila mboka bo sakola raté. C'est la même personne, Francis Joël, qui va élection aux alatins. Pour aller soit caméra, à fou comme mais pardon, à peuple congolais, pardon. Non! Il s'en fout à continuer toujours comme il y a le coutan, dans la fausse prophétie. Aya nan kolobe na biso ndenge ni prophétie na ndenge aloba ke ba élection aux alatins, ba élection ezala na mboko yo. Nzambe ni natalisa kiye. Quand Nzambe na biso ko se tromper te, Nzambe na biso ko sarate. Ce qui est dans qui ba moment sous la loi de Moïse na ancienne alliance. Ba si ba boma ki Francis Joël ba kangiye ba conseiller comme un faux prophète ba lapider ba bomier. Parce que kosi na kombo ya Nzambe. Na ba moment ya ba grâce on est beaucoup mieux. Ezo ko sabi non. Mais Nzambe a ressemble sabino calamité. Est-ce que biso toza na poso to continue ko nimela que Francis Joël est un vrai prophète?
parce que ça pesa ba masakoli mingi na mboko Yeshua et si matin biso togolana o Bible ezoloba na sous la loi de Moïse na moment ya Moïse ce qui ka prophète aye apesi des prophéties de 3 prophéties de prophéties moko kaka et de prophéties na esimbité il est considéré comme un faux prophète akosakola le souci bakozwa bakoboma ye ba exécuter akufi parce que akosi na kombo ya Nzambe. Parce que ça risque na moment ya kala ke yo prophète ko bimisa lukuta ke na monongo na yo ce qui yo zo sakola na kombo ya Nzambe ozo loba ke Nzamba lobi te okoki ko désorienter peuple oko bungisa peuple oko mema peuple na erreur oko bungisa peuple na présence ya Nzambe. C'est pour cela ceux qui prophète oyeka osakole et des prophéties no ekoki samite moko kaka babana kokanga prophète ba considéré comme un faux prophète bazui ba lapider ye ba bomi ba exécuter ye silipona ye. Un vrai prophète atatonara te, un vrai prophète abeta lisakol ebeta libanda te nyonso to ebima na monoko na ye ezali oyo ezoute pa na Nzambe la bouche autorisée de l'Éternel. Ebele bazo ya koloba na kombo ya Nzambe Nzamba tini bango te Nzamba yebi bango te. Ebele bazo ya koloba ke Nzamba lobeli bango Nzamba yebi bango te Nzamba tika kolobela bango te ba prophétie na mbopesa na mboko ebeta libanda esimba te et se réalisa te boya kopesa biso explication boya ko se justifier on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il dit la chose et la chose arrive. Exactement que non comme au bête le numéro de téléphone pataka comme bona boy Nzambe na biso bokom c'est bo kitset na niveau ya kopesa numéro de téléphone ya Jani. OK Jani a dit pitala et dans la ba garçon belé ba prophète va passer ba bonga au côté na ba gêne ya ba manque na wana tala frère okufa mubola okufa maléré kotaka na ba sentiment wa dadi alobi to sala boy to beta comme yo ça mais na église à Francis Joël était on a dit Mère, il y a Francis Joël était. Boyebana Francis Joël était. On nous a les capés du bosso. Il y a solo dadi. On le dit, il y a solo bon frère. Okoku fa monopole les basra Nzambe te. Boko sa bandimi obozo ko sa bangwe, mais boko ko sa tout le monde te o bayebi liloba ya Nzambe baza pena esprit ya Nzambe. Biso toza lokola ba sentinelle. Ce qui te moni makambo tozo sa danger moko obozo mais to ya ko sonner trompette. Hein? Beaucoup ça va esprit faible. Mais beaucoup on cause tout le monde. Beaucoup comment on cause tout le monde. Beaucoup comment on cause tout le monde. Nous avons besoin de sabino na poisa. Donc boyon kani na binoko to buka lukuta to sala mensonge na kombo ya Nzambe. To ko sila Nzambe makamte esprit ya Nzambe elobe ninge yebise. Francis Joël azana esprit ya Nzambe. C'est ça le problème. Esprit azo ba ke esprit ya Nzambe. Quand même esprit wande ko saki que ba élection ekozala ba élection ezali mais bino bo sa na Nzambe te boko rabeso ko kitsa Nzambe ti na niveau te Nzambe na biso ko sa te na bino ba o bozo mener ba vanti na kombo ya Nzambe Nzambe a s'occuper na bino. Moi je me demande ndenge frère ko bunga nzela bo Michel Bake o to yebela ya bima na kibosam kibonzambe nyonso on dirait que Nzambe avant d'arriver na ye. Tel est le nom des frères azo se perdre à comité na niveau ya comme on ça ba manque on en a ba prophète. Hein? Et ça m'a rappelé passe. Pas prophétie, mon personne ne simbate, mais vous comptez toujours comme ça, spectacle de la prophétie. Hein? Deutéronome 18, 20 à 22, si une prophétie ne s'accomplit pas, elle ne vient pas de Dieu. Francis Joël a reconnaître que la prophétie a pèse et simbate et où t'es pas dans Nzambe, aya kotubi, encore contredit Bible, Bible ne zoloba. Si une prophétie ne s'accomplit pas, elle ne vient pas de Dieu. La prophétie, oh, il y a personne qui wapi. Parce que la Bible dit que la prophétie, il y a personne qui est si qui s'accomplit et où t'es pas dans le temps. Il y a personne qui explication. La prophétie, on est où t'es wapi. Il y a un peuple de Dieu, pardon. Puis il y a toujours des bandits, des fidèles, oh, qui ont dit, mais là, Daddy, aussi maté bona boza la frapper. Toza awa. Boza la frapper. Nzela mona na bango.
Jérémie 23, 16 et le minin. Les faux prophètes annoncent des visions venant de leur propre cœur. Les faux prophètes annoncent des visions venant de leur propre cœur. Ba vision bango balobaka e utaka na mitema na bango moko na ba sentiment na bango moko e utaka pa na Nzambe te. Alale alamuki en plein air bon église alinga sa spectacle akomi kopesa na ye prophétie e ute pa na Nzambe te e utaka na mitema na bango moko Nzambe na biso nde alobela bango te apesa bango ba vision wana te bakosaka na kombo ya Nzambe. Ézéchiel 13:3. Malheur, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit. C'est ce que la Bible dit. Et Jérémie 23, 25 à 26, il prophétise des mensonges et des illusions. Pas prophétiser des mensonges, pas prophète au conseil la Bible, pas spectacle dans l'église. Bazo prophétiser ba mensonge ezali vérité te ezo ute pa na Nzambe te molimo mo santu ne azo lobela bango te. Il prophétise des mensonges et des illusions et sort na bango ezali et tout na bango ezali. On ne se manque pas de Dieu et Seigneur bocho na mitu na bino. Ézéchiel 13, 6 à 7 Bible zolo baboye. L'Éternel a dit, ils disent, ces faux prophètes-là disent, l'Éternel a dit, alors que Dieu n'a pas parlé. Ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, pourquoi des faux prophètes? Ba prophète bazo lega na ba réseaux sociaux bazo lega na ba télévision na ba radio tongo midi pourquoi kokosa na kombo ya Nzambe. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, ainsi dit l'Éternel. Ah ba ainsi dit l'Éternel wana ba moment ya Moïse ezala boyete. Ba ainsi dit l'Éternel na ba moment ya ba prophète Élie, prophète Esaïe, prophète Élisée, ba prophète Nathan, Samuel ezali boyete. Boko bebisa makambo ya kibonzambe na Congo. Boko bebisa makambo ya kibonzambe na Kinshasa. Ba prophète ya Congo ya Kinshasa ba yokisi Nzambe soni. Bazo sala na kombo ya Nzambe. Liboso ezali soko un prophète azolo babo yo moko zo banga. Ozo sentir présence en Nzambe. Yo moko zo ka somo. Prophète aloba bo ozo mona ke Nzambe na zolo bakati na ye. Pe oyo ezo bima na munoko na ye ezo changer ba vie na bino pe ezo kokisama. Pas petit prophète à Mikolo, pas faux prophète, ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, et dit, bazo sakananza me ba komisi nzambe koko na bango master na bango, mais makambo kalamite ekosuka, makambo kalamite bokolela. Ba prophète ba bima na mboko oyo ba sima vie na Kinshasa Congo ba ningisa mokili botala suka na bango basuka ndenge nini. Est-ce que tu compares bino na ba prophète wana ba prophète oyo ba sala ba succès na ba mboko oyo ba Jérémie Mayema ba Timothée Kese ba Thomas Silas ba nini bino bo hotel na bango na masakoli na makambo bango ba sala rien bino ne bozo ko sala lukuta mais botala suka na bango ndenge ba suka. Parce que baba naki na Nzambe après ba yeko bunga nzela ba yeko suka na Nzambe te. Un vrai prophète ba yebela ka ye ndenga bani na Nzambe te. To yeba un vrai serviteur de Dieu ndenga zo suka suka na est-ce que zo suka na Nzambe malamu to malamu te. Ebele ba ko suka mabeto za Nzambe ko bimisa bango polele. Ba biso nyonso to sutuka ah prophète ba sibane ba kisi ah ba bana ko sala ndebi Nzambe bi akobimisa bino na posa eloko moko te etika ko sama en cachette na ndenga ko bata Nzambe ke Nzambe abimisa ngo na posa Nzambe akobimisa bino na posa moko na moko. Après ce qui te le Bible o to lo bate ainsi dit l'Éternel o yakala na ainsi dit l'Éternel ya lelo to comparant ben ainsi dit l'Éternel na bino ya lukuto bozo ko na kombo ya Nzambe. Hein? Bible Zoloba, non? Ézéchiel 13, 6 à 7. Les prophètes disent, ces faux prophètes-là disent que l'Éternel m'a dit, l'Éternel a dit, alors que Dieu n'a pas parlé. Botu na bango bango ba yoka Nzambe na ndenge ni na vo audible bo ndenge ba Samuel ba Moïse ba balako yoka Nzambe.
Oh maloba ibana ko matanga ba sentiment ba to lukuta kanda ya nzambe kitela bino moto ya nzambe kitela bino bopanga ya nzambe sasa bino eboma bino parce que beaucoup mo sera na makambo nzambe trop c'est trop hein boye ba très bien que oyo bozo sala li foot na ngwezali e bino bana ya nzambe les fidèles biso tozo ya koloba na bino bozala mayele bolamuka me bozo comprendre que etali bino na Bible yango moko ezoloba Matthieu 7:15 Matthieu lobinin 7 à 15 Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en brebis mais sont des loups. C'est ce que la Bible dit. Gardez-vous des faux prophètes. Parce que la Bible, il y a un moment où vous reconnaître qu'il y aura des faux prophètes. Il y a parmi vous des faux prophètes. Et la Bible, ils ont non. Avertissement direct de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en brebis, mais sont des loups. Bazoya wane, elonya kibonzambe, langage malam, on dirait kibonzambe, molo mo sante zakat na bango, bazoya na voix komi kitisa, ba spectacle bani. Oh, bazaya nzambete. Ce sont des faux, ba serviteurs ya diable. Bando ki ba sorcier, nzamba yebi bango te, nzamba benga bango te, pe nzamba lobela bango te. Ba prophète ba tondi ebele na ville ya Kinshasa o ke nzamba yebi bango te, nzamba lobela bango te, batambola pe na kobanga nzambe te. Bana na vie ya masumu, vie ya salité, vie ya cupidité, vie ya mensonge, vie ya bonzote lata bango. Nzamba yebi bango te. Bazo ko kosa na komo nzambe. Ba prophète ba na ville ya Kinshasa ba o bazo leka na ba émission na ba réseaux sociaux tongo midi po. Baza ya nzambe te. Baye ko sala commerce na komo nzambe. Baye ko escroquer bandimi na komo ya nzambe. Ba batami sima ya komo ya nzambe pona ko escroquer bino ko yiba bino ko kosa bino. C'est pour cela le ba mamé belé ba papa bazo benganga bazole na komo ya ba prophète. Ah prophète wana ana na benga qui est à prophétiser alors na tinela $1000 na tinela $1000 na komo benga ya mbakate alors ba ki so na tinela $1500 a reprier lenga na zo solution ti lelo na tika zo solution te bozo kosa makabo ce sont des voleurs nzamba yebi bango te toujours ba bino tongo midi po mais bozo yokate est-ce que bozo na esprit ya nzambe to bozo na esprit ya nzambe te. Matthieu 7:16 à 20. On reconnaît les faux prophètes à leur fruit. Pour la misala na bango ba acte na bango de beaucoup reconnaître que bazali ba faux. Ba vrai prophète oye bazana na ba fruit spirituel qui bonzame baza aime le bazali poser on sentit na langage habillement nyonso oye baga ke oya da musa na nzambe ya solo. Un faux prophète okoye ba ke oya za ya nzambe te. On retrouve na ba makamyo tout ya mabe ba poso nzoto ba polémique ba biema mabe o mona ka ke oyo ki bonzame za place ote ba spectacle azoluka ka ke mokile mona yi azoluka te ke gloire que n'est pas na nzambe mais ye mo azoluka ke gloire ezongela de ye ba mona grand prophète. C'est ça. Matthieu 24:11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Na Matthieu 24:11. C'est que je suis en train de vous dire et vous autres nanzoto nangate na tena lali na lamu na bitika kana ya koloba te ngana loba kana sala analyse na Bible na maboko na liloba ya nzambe. C'est ça. Oyo na zoloba eza oyo liloba ya nzambe zoloba. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que batelemi baza déjà pe bazo séduire rebelle. Banana mission na bango o diable atina bango apesa bango o baye ko sala. Pour ko bungisa bandimi ko bungisa ba oyo babengama ya nzambe ko bungisa bango nzela. Soko kiti na Matthieu 24:24 parle ils feront des grands miracles pour tromper même les élites. Ils feront des grands miracles pour tromper même les élus. C'est ça. Et Seigneur, il est très prudent. Et Seigneur, il est dans mon centre, il est dans l'esprit de discernement. Ceux qui sont dans l'autre, ils sont toujours victimes. Ils sont dans
baza wana bazobatama nsima kombo ya nzambe, baza wana bazobatama na kibonzambe. Oh, ezali vie na bango te, bazali ba vrai te. Mais bayeba ke baza na ba conséquences ekokomela bango. Basakana na nzambe te, bakosaka pe na kombo ya nzambe te. Et la Bible enseigne clairement que les faux prophètes parlent de leur propre cœur. Disent, Dieu a dit alors que Dieu n'a pas parlé. Peuvent faire des miracles trompeuses. Cherchent souvent leur intérêt personnel. Yanzambete. Ils séduisent beaucoup de personnes. Ils ne produisent pas de bons fruits. Ils annoncent des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Pas prophétie na bango ekokisama te. Et na toujours lukuta, na lukuta. Bien aimé, Tosukiawa, on se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission Nzela Lola. Bonzambe, na bonzambe, Lola. Ezo futa simana ontoya kolobaki nzama boto. Voyez? Le soir, na masalo sa yebiso elongo na pasteur fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema bivens de homo de pilon na maman Gisèle Louké le motema papa Emmanuel na Boston. Veuillez partager cette vidéo, panza vidéo na ba réseaux sociaux nyonso, panza ngo partout na ba groupe tinelo ba amis connaissances na ba poste ba ninga ba nepe ba camarades na yo pour s'abonner massivement à la chaîne Biso la Voix Céleste quand les mozola na biso na kota s'abonner pe activer cloche ya notification. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzama boto. Voyez ce soir. Bye.